bokende na bango, bokoma pe ba lesbienne, bobala pe bambwa, bokoma ba pede, bien aimé po bokende lifelo. Bien aimé, Satan aza na mission. Adi wanye, 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 Elohim, 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 je vais danser, 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 je vais bouger, bouger, pour toi, tout le monde. Wapi dansa mutu na mutu, mutu na mutu. Adi wanye, 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 Elohim, 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 lelele. Kolo Yesu bongi selinga vi Yesu, Shilumba yo bongi selinga vi. Kolo zikanga ye, hey, nalokolo. Makasi aza kosala yango azo tinda bano ya ye yango tolobaki biso tokobanga bango te, tokobanga mandoki te, tokobanga makofi te, tokobanga boloko te, tokobanga pe mafinga te. Po susi na biso bandeko na ngai ezali biso nyonso tomona nzambe avant nano mpe ya kokufa komona nzambe lokola tozana no na mokili awa. Il faut to dominer satana, ba maladie abwakelaka biso, ba problème abwakelaka biso, ba divorce abwakelaka biso, bele même stérilité abwakelaka biso, makambo bele babwakelaka biso, bakoka biso te. To beta bandoki ya famille, to beta bandoki ya quartier, to beta bandoki ya ba collègue, to beta bandoki ya ba camarade, to beta bandoki évangile, to beta bandoki ya monde physique pe monde spirituel au nom de Jésus-Christ. Muto azana Jésus-Christ bakolonga ete bien aimé dans le Seigneur. Yango tozoya na malendisi, tozoya na message de la part ya papa. Bien aimé po ba ko tambola na se ya mokilo. Soko zana satana, bien aimé ako bloquer vie na yo, ako bloquer vie ya bana na yo. Yango lolo ba mariage ebele zo simba soute. Yango lolo bana ebele ba komi perdu. Bien aimé dans le Seigneur, pour être papa, maman, ozo tambola mabe. Et puis soko kufi, ok li felo. Yango biso toza koya pour bokabwana botala image bien aimé dans le Seigneur. Mais avant na loba, avant de continuer, avant que tu peux te prier, bien aimé na sengi na yo bien aimé, to landa na no vidéo oyo, makambo ya somo salami, basi mibale babalani. Oh bien aimé loko nzambe aboyi. Lelo bato bakomi ko bala bambwa. Ndé bozumo na image. Lelo basi na basi bakomi ko balana. Mibali na mibali bakomi ko balana. Même biso ba africain to komi na makambo yo. Bien aimé. Bien aimé. Même les comités na biso ba africain. Surtout les deux Congo. Eza pasi. Biso to za bato makambo te. Eza ki akobatama. Même quand on se trouve dans mike, au moins copine ozo bisa wazo koso kaka, ona ke mona Karine nga, wana Karine nga, nzoka bimana maman moroboy. Maman wana o Karine nga. Oh, bien aimé dans le cinéma, comme les ara nango kala ki lesbien joy, mais ça qui a ko batama. Mais le bimi na poisa. Bazo batama souté. Monda mi bali, surtout bato ba kenara ba boîte de nuit, eza somo. Le ba musicien bile ba ko bimana ba joueur. Ba joueur belé baza ba homo ba bébisi ba jeune garçon surtout biso ba congolais
ba musicien koloba te ba bebisi ba jeune homme ebele lo pe misala na Congo ezate ale ba comme na bango ba po nzela mukuse bien aimé mawa mingi komi tina poto biso ba hindu ezaki likambo somo pe ya soni pona biso yango bien aimé avant to loba avant to benga mukolo miso sa l'émission avant pe bien aimé to pasola makomi to tano image yo et pesi pasi pe pesi sali somo bien aimé na but moko kaka ozala édifier pourquoi na piège te pour que li felo bien aimé to landi image yo au nom de Jésus-Christ okozala choqué mais zala makasi okozala choqué te nazo tiango po mona po olanda nzela rote au nom de Jésus-Christ. Mokili komi na soka bazobata masusu te mission na bango landa bango po bosuka na lifelo. Bien aimé dans le Seigneur, mission na bango ezali olanda bango. Ah, bien aimé, ozan adresse ya bien. Awa pembe na pembe. Bien aimé, révélation de rêve à rêve. Bien aimé dans le Seigneur, vérité de very pona bato yeso akufela bayeba nzambe bakota na makambo te ndeko nango ozana adresse ya bien. Awa ozana bala ba yesu. Ah bien aimé ozai pa na bino baye kokosa yo te ndeko no papa tindi po abenda yo na libulu. Bien aimé kokwea na makambo te so po kwea kala na makambo yo lande biso po to kubondela na kombo na Yesu Kristo. Bien aimé na moni na bondela yambo to pasola makomi au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, papa merci. Merci nous akotinda biso na bit moka bandeko na biso bakoya na masumu te bakoya na piège ya satana te po satana za na mission na ye aibi eta okende lifelo yango zo tinda bano ya ye azo tinda ba démon na ye azo tinda ba depte na ye papa po ete bandeko ya biso bakoya na kati ya piège balanda luyingi po ete bakota lifelo papa yango zo tinda nga moumbu na yo ozo tinda ngai mwana na yo po na landa bandeko ya ngai na risque pona bango bazonga na nzela na yo bakoya na piège yo te aussi bakoya ki bazonga na nzela po liwe kuta bango na makambo te po bakendo lifelo papa yango na tiki message na maboko no papa que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple au nom de Jésus-Christ nous avons ainsi prié et nous disons amen. Bien-aimé sali pasi bomoni image yo bien-aimé en plus ezali penda baindo. Oh, bien-aimé, sali passe. Et sali passe. Vraiment, ma soeur mi balé, au nanga baza ma soeur mi balé, on a ma famille na bino, bo en vouloir nga été, nzambe atindi nga na sauver bino, pour beaucoup kindeli felo. Soki boza nzambe a solo après message, faut bongo la mitema, bo panza libala oyo. Mais so boza bana na Satan, boza accomplir parole ya papa na bino ya kosala mabe bien aimé comment batu bazo sala mabe bino boye ebele bo apuye bango na mabe bolukaka bomo na bandoki tala bandoki boluka bomo na batu bakeli felo tala batu bakeli felo bango ye et puis soit les garçons mo razana ti chemise apem la bloka matoi tam suye pas za homo et puis tala jeune fille on a pe pembe na bango na jeune fille ba ye pe car don habité bien aimé bato yo tam so to la bango ba la raté bato ma seke ba pumbwa bango ye bien aimé. Comment ba famille bila bozo bali sabana na bino ya pasi ba kubota nenge nini bien mes apasi bien aimé toke na verset liboso ka verset to kotanga wa bien aimé na ke na Jude chapitre 1 na ke na verset 7 Jude chapitre 1 verset 7 je lis au nom de Jésus-Christ que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Bien-aimé, bomona ki ndenge nzambe apanzaki mokili na tango Sodome et Gomorrhe. Bomoni bato tu bazaki na makambo yo
babi subir feu éternel. Ndenge bandeko bomoni oyo soki babongoli mitema na bango te avant bakufa bakokendaka lifelo bien aimé pe bakozika na moto na bato baza pembeni participation ya péché na bato baki kobetela bango maboko bango nyonso bakokenda lifelo. Bien aimé, Satan aza ko travailler ndeko nanga soko za na Seigneur Jésus Christ te okolanda nzela oyo. Bien aimé, ezali bina mission ya diable, ezali envoûtement mobimba o makambo zomona bato bele baza envoûté. Mais bango soki baza bato solo c'est que baza envoûté bato solo ndeni ke yana bato musu bakoyaka na loyenge alandine loyenge wana babengo envoûtement. Mais ça na bato musu za mission na bango to bakenaka na deuxième monde makambo na bango bayokanaka po ba ko sala po ba détruire mokili po ba innocent pa landa bango po ba koya na lifelo. Bien aimé, ça passe bien aimé. Bien aimé, ce que vous avez makambo tika bandeko pe belé bandeko belé bandeko kende misala te boni bandeko kende surtout bandeko balandaka ba musicien bandeko kende misala te bandeko landaka ba musicien ba koya na nzela ba homosexuel. Bien aimé, ils ont ba garçon belé nga na yebi ils ont ba musicien to ba komisa bango ba PD. Bien aimé, l'histoire moko baninga na nga ya quartier latin o to betaka Bercy ba limbisanga mais nazala kina garçon moko aza ami ya PD moko. Bien aimé, c'était hier. Yoka le solo a betelinga. Abi frère JF, tambo betaka Bercy. Naba chanteur. À part nga frère JF na CNN. Babi nga na CNN. Le reste, bando bimana ba PD. Bando pe ko bimana bango. Bango audio ozo bimana mobali. Yope mibam so ba bimana yo. Ngabi a bon, abi nanga frère JF ya solo. Nazo biso vérité. À part yo na CNN, ngabi oh CNN abi CNN yepi na kata mili to muleke na makambo wana te. Mais le reste to uzana bango. Munda oya kena ngabi oh. À part ngai na CNN. Na yoki li solo wana et pas ya jeune garçon moko salinga passe. E makambo ni banda nango kala. Tambo betaka Bercy à part yo na CNN, les restes tozana bango. CNN penazo boya, abi CNN na bande ko boya. O bebi CNN tazalki animateur na quartier latin. Bien aimé, ça passe. Nyoso naka poani osumba voiture, ozana succès, ozana mbongo, oke ko teka nzoto. Misusu pe ba osalango po na pasi, misusu ba osalango po ba signer pacte na satana. Bien bato belé comme ba musicien, ka ba musicien te na ba politicien, na ba homme d'affaires, na bato belé kaka oyo bazana yesu te. Bien na bato musu pe ka normal. Basi na pacte na bango na Lucifer et puis na basi na bango pe basi na pacte mo mobali aza PD, moi ça za lesbienne, bazawana. Même na musique pe bazawana. Moi si pe na za lesbienne, mobali aza PD. Bato bino bolingaka, bato bo betelaka maboko, bozo ki na péché à participation. Eza pasi. Bien aimé, nzamba sala bango grâce, bato bana makambo. Bien aimé, soko za na makambo tika, soko salaka makambo tika, yango kangama na Yesu, po toko bondela na suka. Bien aimé, toko bondela bato ebele bako kendeli felo ndeko nanga. Bato ebele, bien aimé. Pona ko luka kaka koyebana na mokili kokumba bituka talo, mais biso tokendaka misala. Bien aimé na musalo ko somba pe mutuka, okozwa pe crédit osombi ndaku. Pourquoi il faut que bébisa nzoto na yo nzamba lingi makamba contre nature te. Même dans l'ancienne alliance boyaka toki dans l'ancienne alliance au monde même dans l'ancienne alliance ba lobela kango même dans l'ancienne alliance dans un Lévitique chapitre 18 na kenango na verset 22 je lis au nom de Jésus-Christ bien yoka tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Mibali na mibali, basi na basi, c'est une abomination. Bouté la mariage joyo. Bouté la basi qui toko boye vraiment. Bakonzi ya mboka soto ya biso ba africain, bolobi nini. Biso tozana makambo yo te. Ekoti ndenge nini. Ekoti ndenge ni population. Tala makambo yo. Ekoti ndenge nini. Bien aimé, yoka sous verset 23, je lis au nom, Lévitique 18, 23, yoka, je lis au nom de Jésus-Christ, tu ne coucheras point avec une bête pour s'essuyer avec elle.
La femme ne s'approchera point d'une bête pour se prostituer à elle. C'est une confusion. Lelo yo bat bakum ko bala na bambwa bomoni image yo. Moto abali mbwa. Bien aimé ngai ba bisaka nga na bando bima na bambwa, na bando bima na bana nanga, na bando ko bima na bana mibali, na bando ko bima na tant lo sala ngo na bana basi zangati na ko sala incantation. Demo yikati nanga dazo sala makambo nyonso wana. So batutu bazo bima nanga wana vina bango pe baby. Nzamba lobi oza servite nango kota na makambo te. Ba musicien bolandaka basalaka ngo. Ba sere bele ba bimana ba musicien ba vinda bango beba. Ba garçon bele pe ba bimana ba musicien vinda bango beba ba komaka luyenge. Po obimaka na yeto obimaka ndena démon. Ndeko nanga nzamba sala bino grâce. Bien-aimé dans le Seigneur. Ser nanga moko bo ser na biso mo benga nga na faire alimia. Akenaka kisasa abimina mokonzi moko boy. Na boko tanga kombo. Abimaki na mokonzi moko pa yebani na kisasa wana. Ser ngo banda zunga poto vipe e beba. Makambutu e bloka. Abimaka na mokonzi moko na Congo. Bandeko na ngai. Bolanda nzela ya Nzambe. Satan azo détruire. Bolanda luyenge te. Soko olingi kolata kende musala. Olingi mutuka kende musala. Ngai ndeko na bino frère JF. Vinange koma kitoko koleka nde nazaka na mokili. Nazo kosa bino te. Bato bayebanga na mokili. Baba, JF, yo kaka bia bilamba bwe mituka. Mais lelo soko moninga na bonzambe. Double. O bayebi bayebi. Po nini nakoma calme. Naso na luyenge te. Mbongo nange za so ya buzoba te. Voilà. Et non, ça n'a pas projet. Aux crédit au sombi boye, aux crédit au sombi boye. Donc, ça na buzoba te, ya ba griffe, ya buzoba, ya kokende kinchasa, basi, ko loué ba hôtel, et ça na makambo wana te. Et comme il y a programme. Quelle grâce! Bien-aimé. Boluka longi Nzambe. Na Éphésiens chapitre 5, verset 16, Bible dit qu'on va racheter le temps, car les jours sont mauvais. Racheter le temps, car les jours sont mauvais. Bandeko bele bako kendeli felo. Nako tanga versa suka peto kabani pona moko alelo. Nazali na 1 Corinthiens, na Romain pardon, na Romain chapitre 1 verset non na 1 Corinthiens pardon. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume des cieux? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les inféminés, ni les infâmes, et les voleurs, et les cupides, et les ivrognes, et les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Babi les infâmes. Bien-aimé, les inféminés de Mobali akomani mwana mwasi. Mobali pena comme kotambo lokola mwana mwasi. Mwasi mda comme lokola mwana mobali. Bien-aimé, eza yo te za demunda za kati na yo. Je ne te condamne pas, mais je te prêche la parole. Oyo za na makambo wana. Ko en vouloir no ngai te. Nazana nga simple envoyé Nzambe. Nzambe za na besoin na yo. Yo pe mutu ndeko. Oyo mwana za homosexuel. To ba boti baza ba homosexuel. To ba camarade baza ba homosexuel. Pesa bango video oyo. Partager video oyo. Teya bango batika makambo bokeli felo. Teya bango. Nayebi mama moko batambolaka mabe na vie na ye. Na kati ya libota na ye. Homosexualité koti. Bana ye moko boti. Ba pede ba lesbienne baza. Ba koko na ye. Ba pede ba lesbienne baza. Isa racine. Otambola ki ndenge ni ndeko nanga. Tout se paye ici-bas. Yango fo ya pa Nzambe okata ba lien. Nzambe, il faut recevoir Jésus-Christ na vie na yo. Oza sauvé. Nazo bondela po na yo. Ozalaka na makambo. Toza na makambo. Nazo bondela po na yo. Na kombo na Jésus-Christ. Nzambe na bomoyo. Opesaka message pambate. Olingo délivrer ndeko na ngai. Oya za na kata makambo yo makasi. Papa délivrer.
oyo mpe asalaka makambo oyo me atika papa délivrer loboko na oyo ya nguya makila ma Yesu Christ oyo etengaki na ngomba Golgota ekende kotanga na vie ya sœur nanga ekende kopetola sœur nanga papa ekende kopetola frère nanga papa limbisa ye papa na mabe asalaki na Romains 8 chapitre 1 na Romains chapitre 8 verset 1 le banza bisa koloba il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus Christ papa limbisa mwana na yo papa limbisa mwana na yo papa a recevoir yo na vie na ye a recevoir yo ndeko recevoir Seigneur Jésus Christ loba ki na je reçois recevoir Seigneur Jésus Christ na vie na yo recevoir délivrance na vie na yo recevoir vie éternelle na vie na yo makila ma Jésus Christ petola yo makila ma Jésus Christ longola saleté nyonso na bomoi na yo makila ma Jésus Christ zinga yo comme invisible à toute attaque de l'ennemi à partir de lelo tika mabe à partir de molimo santo kamba yo petambola na yo et puis tu es sauvé au nom de Jésus Christ. Amen. Dans Matthieu chapitre 10 verset 8, le Seigneur Jésus-Christ a dit: vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Alléluia. Elohim, je vais danser, 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 je vais bouger, bouger. Pour toi, chérie, tout le monde. Hey! Dis que ceci. Obinaka wapi. Mutu na mutu. Adi wanye. Elohim, lelele. Kolo Yesu bongi selinga vi Yesu. Shilumba yo bongi selinga vi. Kolo zikanga ye. Hey, nalokolo. Abarisa